En direct à Sentinelle TV, chaque samedi, programme Bisso, il y a rétro de la semaine, où tu bengi breaking news ezalaka. Alors, Nabutu, Basamwa Congo, Nabutu, il y a le 16 avril, les rapports, Joseph Kabila a tenu la nuit du 16 avril, les rapports de la réunion de la double Troïka, SADC, prévu le 17 et le 18 avril à Luanda, à la base. La faillisation de Félix Tshisekedi, le rejet à la dernière seconde du projet 50% IDPS-PPRD, le rejet de Félix Tshisekedi a mis Kabila KO sur son rêve d'obtenir un glissement supplémentaire jusqu'à 2020, n'ayant pas une feuille de route à présenter à Luanda sur le processus électoral et la stabilité des régions. Kabila a supplié Tax Lawrence, secrétaire exécutif de la SADC, de reporter pour le 26 avril la réunion de double Troïka. Némi Mouilania a été dépêché en urgence en Tanzanie. 10 jours pour convaincre les gilets de sauvetage se trouvent à Limité. Raïs en colère déploie toute son artillerie sur le nouveau patron de l'IDPS. L'avenir politique doré de Félix Tshisekedi en échange du glissement additionnel. En cas de refus, c'est le meeting de l'IDPS le 24 avril serait aussi visé. Le gouvernement prépare une grande manifestation culturelle de la SAP à Kinshasa, précisément sur la place Sainte-Thérèse, le 24 avril, en mémoire de Papa Wemba Fulani. Donc, Nangonga Oyo, tout ça la banalise. Tout ça la banalise, tout critique à Félix, tout le baraboye, mais le col là, tout ça la nationaliste, tout zongeli ko supporter Félix Tshisekedi. Donc, Nangonga Oyo Kabila, ça y est, qui bilia naye, bilia qui est qui faut kende, parce que glissement et simité, Félix Tshisekedi a boyi cause la première ministre de Kabila pour prolonger l'aventure n'a été. Alors, si quoi bota la likamboyo, biso tout ba congolais tout aux la sima ya Félix Tshisekedi. Bino bato bolobarake, toza ba jaloux, bino bato bolobarake, toza ba yelete, tala nangonga oyo sika un journaliste ou bien un chroniqueur ou bien un animateur nationaliste azonga pour supporter leader. Nangongo Félix Tshisekedi aza très puissant, aza la seule solution pour la liberté des Congolais. Mais c'est que boyeba Félix Tshisekedi awanga naka ba rapprochement ya IDPS na PPRD na Ibiza na Paris na wapi. Tout européen a ça la biso ba blague parce que Tshisekedi a boyi glissement Kabila boyi poste premier ministre Biliaki Tshisekedi Biliaki Kabila sili Klebo sili Tshisekedi a comme skoyo grand leader politique a besoin même au papa national qui a comme le prochain président du Congo. Voilà ce que tu zongeli to supporter. Et puis le sous après 6 journées, il y a le 24 avril, vous voyez que c'est une journée historique. Il y a 1990, le 24 avril 1990, il y a Mokolo Kabila Mobutu, alors je prends parti de MPR, comprenez mon émotion. Donc le 24 avril 1990, non, le 24 avril 2018, ezali kaka na coloration moko ya kukwesa Kabila pe Tshisekedi Félix azwa pouvoir à continuer. Mais tala ba inia Congo, tala ba Rwandais ndenge bazo travailler na biso, tala ba Rwandais ndenge occupation ndenge ba osaka na biso, bazui kaka ba Congolais kaka na même place wana Sainte-Thérèse ba fête ya Papa Wemba oyo Kabila na ba Rwandais ba boma. Alors bino ba combattant à Kinshasa bo telemela organisation wana Papa Wemba za leader na biso, Papa Wemba ba bomaye, mais to fêter yé, to samisaye na mokolo oyo IDPS ko bimate po na kotia Kabila KO. Bazo sinale biso liwa ya aventurier pe ya traître qui ça gizenga et ça non événement akende ko pema na li felo parce que il a trahi Lumumba, il a trahi les Congolais pour na biso ça un bon débarras akene malamu que ba matbele ba koko na biso et ça la douceté pour naie. Alors Semko de l'autre côté a très prudent alobi azoni maté que bako il y a le 31 décembre 2017 les sous en vigueur et ça sous l'actualité et ça déjà et le roi Kabila ba pesa ki cadeau aboya ki yango lisusu awa na nini na basango ya Congo oyo ezali grave ba biso nga naza muto IDPS naza pe muto parti politique mo na Congo te parce que
faut détruire ma parti politique non seulement nazali moko mutu ya société civile pe nazana kati ya combat donc combattant alors mais nazo senga na ba congolais nyonso partout boali bo supporter journée oyo ya IDPS le 24 avril bobima ebele bo kena meeting wana pour meeting wana eza meeting ya kochaka bila kao pe lisolo na e suka alors na tomoni Moïse Katumbi oyo normalement aza sous l'actualité parce que c'est un citoyen zambien juif italien, il n'a rien à voir na Congo pays aza moko bato ba détruire qui tissu économique à Congo mais pour na ko séduire ba congolais pe félicitations na ban Afrique du Sud na mosala munene bosala ki ya ko silisa ngala na ye ya ko tiaye kao debout azo ko ya ko séduire biso lobi il faut chasser alias Kabila avec tous les moyens, à cause d'un homme cupide et illégitime qui s'accroche au pouvoir, le peuple continue à être livré à la violence et condamné au monadisme. Faute d'élection du 23/12/2016, il faudra recourir aux grands moyens que personne ne nous condamne à bon attendeur salé. Nangongoyo, et le biso c'est là qui Moïse Katumbi, Olivier Kamita, sala na 2016, ndenangongo à comprendre qu'il faut y a un langage, il y a mindu qui était pour nous Kabila peuple la raison c'est na motématé, mais peuple vous à la cellule na ba langage il y a Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi na Kabila baza équipe moko bazali batumoko et Moïse azana pour nous protéger Kabila pe histoire na et sili donc attention na ba discours vous à la cellule alors que la diable balobi les diables rôdent tout autour de nous. Moko ayena prophétie, moko ayena ekobo, moko ayena mensonge, mais azan objectif kaka moko ya ko détruire. Alors soko zali moto na mabondeli, soko zali moto na molimo comprendre ngo. Diaspora, la diaspora congolaise en Europe se réveille, le Congolais de l'Europe annonce qu'il organise une grande marche ce 28 avril 2018 à 13h à Bruxelles. Tout Congolais, tous alors on a objectif et ali ko la saba belge que bango batwachaki criminel rwandais oyo na pouvoir baya kolongolaye pour abomimi pour chaque fois na ba ituri na ba pikuna bazo boma ba congolais parce qu'il semblerait que ba côté kuna ba trouver sous ba pétrole na ba or na ba coltan yango ezo sala ke batwana ba zala kuna donc mamingi yango omoni il faut bango ba zala bomoko. Alors, Bande Komsou Batunaki, bientôt un gouvernement de transition selon les accords d'Ibiza ou de Saint-Sylvestre. Heureusement, na refus, il y a Félix Tshisekedi, il y a Fachi, il y a comme un ministre Kabila, premier ministre Kabila pour faire glisser Kabila. Donc, nous surtout tous à Simanae, vous avez bien que c'est que Antoine Gizengi a Koufi, il a un bon débarras, il a histoire pour Nabiso. To féliciter César Ngadi Ndenge a Yekokota Nakatia Komba a démontré que Eliezer a collabo, Eliezer a zotonga ba immeuble, pe Eliezer kokanga pe kobimisaye ezaki na ko ba fulaye parce que soki Eliezer azalaki bongo mutu ya ba congolais mbe ba bimisi pe Frank Diongo mbe ba bimisa pe Diomi Nongala mbe ba bimisa pe bato o tout ba Jekoko ba akona mais pourquoi ba bimisi Eliezer pourquoi ba bimisi Jekoko te za ba G akabili za ba G occupation et ça la marande mwana na yebi ke ba fana kwiti ba zebele na ba mvute oyo mo comprendre biso ezate mais so mo comprendre be biso pété et talibiso te na ngongo yo ndenge masolozo ke na parlement bazui ba Rwandais et belé ba koti na parlement na semaine ko yana olaksa bino ndenge ni parlement ekozala donc parlement prochain surtout benani Kabila na occupation te et kotonda na ba Rwandais ba Congolais ba zamuke donc ba ko banda ko voter ba loi pour na ko favoriser Rwanda pe ko défavoriser Congo. Likamwa kokamwa RDC ba boyaki kokota masolo mbongo ba boyaki communauté internationale ba chambongo pour na Congo mbongo ye bango nyo surtout ba bibisi mutu bani ba partager mbongo wana bango nyo surtout ba tche mutu bani ba lia mbongo wana ezali kokamwa pe mawami ba bimisi susu zoba ya ngoyi mulunda oyo alobi sur les 100 sénateurs congolais 46 sont belges il faut réviser la constitution. Pourquoi bazo sena réviser la constitution pour bazolinga bazongela likamwa constitution pour Kabila tricher mais biso toko tambola na bangote pe toko to sa bangote. Alors ils na vidéo moko etambola ki avatrier moko azana na Londres ba bengaki mo krekese ou aza envoûté
akendeki kisa akendeki Rwanda en tout cas non événement ça la même analyse dans côté ça même pas ba document ou bien ba information reliée en côté parce que c'est un aventurier faut événement sorry pour yeba koza envoûté to aventurier tala nanu église au Kindaka tala mode de vie na yo tala vie no bando ya pototi lelo au progresser na nini au régresser na nini tala mode de famille na yo tala baningo tambola na bango surtout tala église na pasteur yo kendare pa na ye tala vie na ye tala témoignage ya nango soki ozo qui n'est pas ba pasteur gege et pas ba pasteur oya lokuta faut luka délivrance ezama ami de l'autre côté na côté il y a peu perdre oya ba criminel ba biso que la mère Mende est fatiguée de mentir, il est totalement épuisé par les mensonges. Donc la mère Mende na Shadari bazali vraiment épuisé par les mensonges et zali mawamingi. Vraiment dire les vérités à la place des mensonges, ça doit être un boulot très épuisant. En plus, pendant 40 ans, parce que tu as commencé ce métier depuis l'époque de Mobutu. Donc ça, c'est quelqu'un qui écrit à Mende, un aventurier aussi. Alors, et Kamoussoua ou Kabila Oaza illégal. Oyo Azali illégal, Oaza criminel, Azo révoqué plus de 200 magistrats, plus de 250 magistrats, alors qu'Aza illégal. Alors, faut que ça un magistrat parce que besoin qui mbongo, besoin un illettré, besoin un criminel, besoin un aventurier, besoin un tueur de gage, besoin un pouvoir, yé a yebi loate, yé moko azana nous congolais, azali citoyen rwandais, bino bo pesi pouvoir, bo moni nenge akomiko sakana bino. Donc, tant au état de roi et gozonga, et aux amala mubozongela bani na bino. Et ça qui bon retour de la semaine, c'est là n'attend un message moussou, ceux qui n'a pas sanité parce que ça samedi. La ligne 14 minutes ou 15 minutes, vous allez bénéficier pour Nabino, et vous allez Mahami Tolobi, 10 jours pour convaincre ou sauver Kabila, parce que ma canissine surtout comme il n'est pas limité, et pas Tshisekedi, anima poste et premier ministre, mais Tshisekedi sera Zamayele, Ameka Bondimangote, Pouete, Ngongango, Bitumbo Tatana Bundaki, Ye Alongango, Pe Azwa pouvoir pour l'obina lobby et vous allez Malamu. Pour na biso ba congolais biso ba auto ya combat to za banda to zo nga mboka. Alors mabe ekoti makasi esengeli to benga na Kabila population pe ba combattant nyo surtout tellement to za lokola mutu moko pour ekosala biso bien. To zali génération moko unique et la plus compréhensive car nous sommes les dernières générations à écouter ce que nos parents ont dit et nous sommes aussi les premiers qui ont dit écoutez nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents et nous respectons les parents d'autrui, tandis que nos enfants que nous avons mis au monde ici en Europe ne nous obéissent pas, n'obéissent même pas leurs professeurs, ils sont vraiment des bandits, ils sont des sans-foutistes et ils sont des enfants de génération Internet, de génération attends, vraiment, Sorina et Mbappé, on a évité tout ça en direct. Allô? Ouais, non, ça, monsieur Sanan, s'il vous plaît. Ah, c'est là. Benanga dans 10 minutes, n'a pas mis dans souka. Ok, merci. Alors, d'un côté à Londres, il y a Boni Tongomo, a lancé sous prix n'enga pesa award pour distinguer la communauté. Tozala en contact na ye to yeba ndenge ni koleka eza ba initiative malamu nzambe na biso azala na bino to bonde la pote Félix aboya vraiment primature parce que Kabila ndenge balobaka bakangi kleboa. Alors week-end malamu tokuta sur lobi na message à Kafkafu ezaki bongo proverbe 30 le plus mongalema. Bye bye for now. Breaking news.